Bonsoir, 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 chers amis internautes. Une fois de plus, nous nous retrouvons aujourd'hui sur votre chaîne que vous aimez énormément, Kuli Media TV. Chaîne Yamakam, chaîne Varobi Mikolo, Yaoundé Batrio Soavotala. Eh bien, nous, en tant que détenteurs de la nouvelle culture au niveau de l'Internet, avec la chaîne Kuli Media TV, de maman Françoise Vita, nous nous sommes déplacés aujourd'hui pour aller voir notre cher ami et apôtre M. Ludovic Ranjabo, qui a son église, comment ça s'appelle encore, monsieur? L'église Christ Vainqueur. Oui, l'église Christ Vainqueur, qui se situe au sein de la Courneuve, à Paris. Nous nous sommes déplacés aujourd'hui pour voir avec monsieur et l'apôtre Ludovic Ranjabo essayer de développer sur le thème de la sanctification. Batumini bayokaka sanctification, bayebarate tina nango, ponani bakomona Bible, lelo yote komona. Mokonzi munene ya église Christ Vainqueur, monsieur l'apôtre Ludovic Ranjabo, l'apôtre, pour apanzela biso tekewana ya sanctification. Donc, nazoleka directement la retourne à Mbote, monsieur l'apôtre. Bonjour. Madame. Santé, famille et église, ils ont que les malamu. Merci beaucoup. Merci, Papa Thierry Vita. Je rends grâce à Dieu pour tous les internautes, les spectateurs qui nous captent en ce moment, que vous soyez aux États-Unis, en France, en Belgique, en Hollande, en Suisse, en Angola, au Cameroun et partout dans le monde, en Australie. Je vous salue dans le nom de Jésus. Tout le plaisir pour moi de pouvoir vous être utile par le message que nous allons pouvoir partager. D'accord. Donc, pour commencer, justement, donc, le thème de la Bisso Adelo, c'est la sanctification. La sanctification. La sanctification. Nous allons aborder ce thème durant cette émission pendant quelques temps, et puis après, Torukato partager Nayope, moi, ma solo sur tout ce qui se passe dans notre pays, sur l'actualité. Exactement. Mais on va commencer par ce thème-là. Alors, monsieur l'apôtre Ludovic Ranjabo, qu'est-ce que vous définissez par le terme la sanctification? Merci, bien-aimé Papa Thierry. Cette question de la sanctification dans l'Église, elle est capitale. Parce que la sanctification dans l'Église constitue en fait le socle même, je dirais, la base. Parce que l'Église, elle est une propriété divine. Elle est la propriété de Dieu. Et quand on voit Dieu, on voit justement la représentation, n'est-ce pas, de cet être-là qui a créé l'univers. Et d'après ce que la Rousse nous dit, et d'après ce que la Bible nous dit, Dieu est saint. Et Dieu, il est 3 fois saint. Donc la sainteté de Dieu nous pousse, évidemment, à pouvoir parler de ce thème, de la sanctification, parce que tout croyant, tout chrétien doit se sanctifier. Voilà, si je peux vous dire, sur la sanctification. Si nous pourrons donner une petite définition, comme vous l'avez indiqué, nous dirons simplement que la sanctification signifie être pur, être séparé, séparé du péché, du mal, séparé des mauvaises choses, des mauvaises situations, d'être dans un état tout à fait de sainteté, dans un état de pureté. C'est ça la sanctification. Est-ce que de nos jours, y a-t-il encore des chrétiens qui vivent dans la sainteté, dans la sanctification? C'est tout l'enjeu de cette émission, où nous allons voir que beaucoup de chrétiens viennent à l'église prier, crier Dieu, mais la sanctification n'est plus dans leur vie. Donc, Jésus revient bientôt. Il est important que les chrétiens se sanctifient dans le Seigneur, qu'ils se séparent du monde, qu'ils se séparent du mal,
afin que Dieu les accueille. Voilà ce que je pourrais vous dire sur la sanctification. Merci beaucoup, l'apôtre. Mais, parce que il faut tous être bilingue dans cette émission. Ouais. La plupart de nos compatriotes, les lots, dans la mini-émission où ils sont dans Lingala, parce que dans Lingala, ils vont comprendre mieux. Oui. Et tu as besoin de comprendre les lots. Vous expliquez le thème de sanctification en français. On a bateau dans Lingala. Oui, ça va, on a bandeko balinga mina nkolo Yesu Masia na pesi bino mbote na kombo na Yesu mokonzi pe na tondi mokolo elamu na esika bozali ete motuna ndeko Papa Thierry Vita atuni ngai mpona oyo elakisi sanctification na lokota na Lingala tokoki koloba mpe boye ezali ete bopeto pe bokolongono ya nzoto bopeto na kati na molimo bopeto na kati na nkolo Yesu Masia. Sanctification ezali kotalisa ete moto oyo azali kokumisa Nzambe asengeli atambola na bopeto na kati na ye. Bopeto wana ekoya na tango ya ndimeli mokonzi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi Nzambe akotia na kati na ye makoki oyo ekotambusa ye na kati na bopeto ya nzoto pe ya molimo. Po tozali komona bazali koloba na mboka oyo ya Roma balobi un corps saint dans un esprit saint. Alors balobi yango na monoko ya latin balatiniste balobi yango na lolenge na monoko wana na biso pe na kati na bana na Nzambe tosengeli kozala na kati na molimo pe na nzoto na kati na bopeto pe bokolongono. Voilà ndeko na ngai Nzambe alingi ete molimo ezala peto alingi pe nzoto ezala peto po ete nzoto na yo ezali tempelo na Nzambe. Molimo na nkolo ezala na kati na yo ezali ete otambola na kati na bosolo. Nzambe apambola bino na kombo na Masia. Merci beaucoup, apôtre. En tout cas, la colique a été bala Nzambe ba sepeli ya kosakana te na explication no ezala na français ezala pe na Lingala. Amen. Na pe na sepeli makasi. Mais nazaki suna motuna moko ya momuke na cadre ka ko ya sanctification. Parce que qui dit sanctification ne olobi ezali bopeto ya molimo. Ya nzoto no mena kati ya molimo. Lelo toza komona ba mabe epele. Bana Nzambe baza komilela bakomi lokola bato moko baza na kati ya mabele na bango te bakoma lokola pembeni bao bayingeli na kati ya mabele wana bango nyonso bana nsima ya Satana okolimbolela bango nini mpona makambo parce que sanctification na esika yo oza kovanda ezosenga ezala ndenge moko mpo ozala sanctifie malamu esika mpe ozovanda ezala propre. Mais na mokilo tozomona pasi eleki ba problème eleki Satan apparemment aza kotambola par-ci par-là aza kozwa milimo bana na Nzambe mais bino basali na Nzambe bozo kosala nini po bo renverser situation. Merci na motuna na yo Papa Thierry, les grands maîtres, les grands maestros. Nazali kokumisa Nzambe po ete Nzambe na bolingo na ye lokola talisaki yango na ebandeli makomi elobi ete na ebandeli ezalaki liloba ezalaki na nkolo mpe liloba ezali nkolo na yango lelo tozali komona ete mbilinga esili kokota na kati na mangomba mbilinga esili kokota na kati na bomoi ya bana na Nzambe baike bazali kotambola na lolenge oyo esengeli te na yango motuna oyo tuni ezali be kotalisa lolenge nini eta ya lingomba esili kokoma lelo ya solo bana mingi ya Nzambe basili kobunga nzela. Satana asili kokota na kati na mangomba asili kobebisa bana ya Nzambe pe asili komema bango na nzela mosusu. Tozali komona lelo bana basi bazali kolata malamu te. Tozali komona bazali koya na église akoya atiki nzoto na nyonso libanda atiki mipende polele atiki na likolo mabele atiki yango polele
bandeko on ezali sanctification te. Sanctification ni koloba ete osengeli ete obatela nzoto na yo. Nzoto na yo osengeli ebombama po ezali tempelo na nkolo. La Bible nous dit que nous devons nous séparer. Séparer, ça veut dire se mettre un terme à ce qui n'est pas bon. Il faut chercher ce qui est juste. Alors, puisque le diable, dans ses manœuvres de séduction, asili ko kota na kati na église, yango azali ko mema bandeko basi, bazali ko sala lelo ba makambo oyo esengeli te. Ndeko mobali, sanctification osengeli oyeba ete accoutrement na yo osengeli kolata na ndenge esengeli. Ozali koya na église okoki koya na mini jupe te moyo mwana mwasi. Olati mini jupe ya muke otiki mipende nyonso libanda. Wana ezali sanctification te. La sanctification, c'est la crainte de l'Éternel. C'est faire la volonté de Dieu. Yango Bible ezo emsaliso na 4 na buku na Jean 17 verset 17. Sanctifie-les car ta parole est la vérité. Nzamba zoloba ete tosengeli kopetolama. Po ete liloba nzambe ezali solo. Voilà Papa Thierry. Motuno tuninga e anonasili kopesa yo. Bana na nzambe lelo basengeli komilengele pona kozela mokonzi Yesu azali kozonga. Mais soki ozali kotamba na sanctification te, Yesu akoya na mokili oyo, mais akomona yo te. Yesu akozwa yo te. Akozwa moto oyo asili koyoka ya solo mateya pe asili kotosa na kati ya mateya wana. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Papa Ludovic. Bana nzambe ba kolanda yo, ba koyoka yo. En tout cas, pour développer thème na biso ya lelo ya sanctification na lolenge moko ya solo na oyo batu balinga koyoka. Alors, tu peux aborder peut-être le bagui na deuxième partie de l'émission na biso parce que tu dois repousser na vers la fin. Moi mon na tout ce qui se passe na mboka na biso. To monaki na ba mikolo eleki na décembre wa basalaki ba élection présidentielle. To monaki pe ba ewe ya bino ebele ya église évangélique bazalaki na sima ya batu ya FCC to loba po bazaki ebele basali na nzambe nyonso toyebi na kati na mboka na biso oyo barenommé ezali to barenom ezali bakombo eyebani bazalaki na nsima ya M. Kabila na dauphin na ye. Lelo baresultat epesi ndeko na biso Tshisekedi Tshilombo Félix akomi président. Analyse nini okosala pe wana question ya liboso ya mibale. Est-ce que bino na kati église évangélique bosepeli na baresultat? Merci na motuya na yo Papa Thierry Vita. Tozali komona ete ya solo mboka na biso lelo esili kokota na kati na ère moko ya sika. Alors mupepe oyo esili koleka na kati na mboka na biso depuis le 30 décembre 2018. Esika tomonaki maponami esalamaki pe ndeko Félix Antoine Tshisekedi oyo bandeko na biso ya Seni babimisaki lokola vainqueur ya élection. Esilaki kolakisa ete ya solo mboka na biso ezwaki penza nzela ya sika, nzela ya malamu oyo esengeli po ete mboka Congo RDC ekende na kati na développement, na kati na émergence pe na kati ya solo na reconnaissance mondiale. Étant donné que mboka na biso ezali mboka monene etondi na nkita, ezali mboka oyo nzamba sopa mapamboli na likolo asopa yango na mabele. Tokoloba ete FCC ya solo
lolenge manso elekaki tokoloba ete ya solo nzambe azali mokonzi toloba côté IDPS toloba FCC toloba ba parti nyonso oyo ekontribuaki mpona maponami eleka malamu tokumisi nzambe mpona baoyo banso basalaki effort lelo mokonzi Félix azali vainqueur tokumisi nzambe toza na elike ete lelo Congo na kati na présidence ya Félix Tshisekedi Congo ekotambola na lolenge esengeli alors tokotonda pe mokonzi Kabila oyo azwaki courage ya kotika bokonzi pe ya kolekisa yango na kati na pete nyonso na kolekisa yango na kati na bolingo pe na bondeko bandeko balingami na Congo tosengeli ko reconnaître lelo ete l'Afrique c'est un continent qui vit dans la dictature. La plupart des chefs d'État sont des dictateurs. Mais quand Mokonzi Mboka, oya oumeli 17 ans, 18 ans, azui ngindisa, yako pesa bokonji, na maboko, tokoki kokumisa nzambe pona sini wana, volonté wana. Parce que au départ, Moto Oyo azaki qualifié comme dictateur. C'est un homme qui ne voulait pas lâcher le pouvoir. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, Banana Nzambe babondeli baleleli Nzambe, balukie lungiankolo, Nzamba yokeli Banana Nzambe mawa. Pe asimbi motema ya président Kabila, était atika bokonji, apesa ngona moninga na ye. Tokumisi Nzambe, pe tosengi bobele kimia na mboka Congo. Pona ndeko Fayulu, tosengi ete à reconnaître verdict oyo l'État oyo tribunal asilaki kobimisa. Ya solo azalaki moko na kati na compétition. Mais lelo asengeli à reconnaître que Félix Antoine Tshisekedi il est le seul et l'unique président de la République démocratique du Congo et que l'autorité de Dieu repose sur la vie de Félix Antoine Tshisekedi. Et comme il a été agréé, il a été approuvé par Dieu et par les hommes, donc nous ne pouvons que obéir à tout ce que notre président Félix nous le dira. Tout Congolais, nazali kosenga na bino, bande konangai totika fanatique, totika fanatisme, mboka na biso tonyoka mingi, totika etenga nazali mutaboye, nga nazali mutaboye. C'est le moment de construire notre pays, c'est le moment de tous ensemble de bâtir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo dynamique. Nous voulons un Congo démocratique. Et chaque Congolais doit trouver sa part dans ces pays-là. Donc, aidons notre président d'aller de l'avant au lieu de lui faire des critiques inutiles et de lui souhaiter des malheurs. Non, nous devons soutenir le président Tshisekedi et soutenir notre pays par des prières. Nous devons continuer à prier l'Église, l'Église de Dieu. Nous sommes au milieu du village. Nous devons continuer à exercer le ministère que Dieu nous a donné. Prier pour les autorités et prier pour le pays, le Congo RDC. Merci pour la question. Je ne sais pas si j'ai oublié. Non, mais tu sais pas, tu rentres dans la CPMI, la réponse, il y a exhorter tout plus dans le conseil, il y a soutenir le président actuel. Mais ce que la PMI, il y a l'apôtre Esabatou, Félix. FCC Ozoka, FCC. Ils ont alliance mobimba ya ba parti politique ebele ya bana mboka basangani basali force wana ya FCC wana
pour contrer justement makambo ya Félix. Lelo Félix a le pouvoir. Mais azoko ko sala makambo ebelete pour bango bazaka kana sima ya makambo ya bango. Pourquoi pas bango opesa bango des conseils balongwa ki FCC. Bako takaka bango moko na dynamique oyo mema. Président Félix na renouveau moko boya mboka. Pour basalela mboka bango nyoso. Parce que bango balobi non, to sali alliance. Toza na coalition. Toza na boye mais bango dozo tia ba bâton dans le roue ya liboso. Pour prendre une petite lélo, toza na gouvernementé par exemple. Parce que ba bâton dans les roues est belé. Oui. Wana ko ba parce que ba na mboka te ngana yo ke lobi ba na mboka bango nyoso baza na sima ya président. C'est bien beau. Mais ba na mboka ba na pouvoir te. Ba tu ba na pouvoir bango wana. Cash na FCC. Siko FCC na cash baza na coalition. Mais en dedans FCC les autres la cash sous bâton dans les roues pour avancer bien. Qu'est-ce que tu diras pour eux? Bonne question, Papa Thierry Vita. Na kombo na Yesu Tokolo Baboye. Kabila est parti, mais le problème qui est là. Il est l'autorité morale du FCC. Kabila est l'autorité morale du FCC. Donc il n'est pas parti. Donc Kabila reste encore là. Mais sur le plan pratique, Kabila, son mandat a pris fin. Il n'est plus. En tant que président de la République, ça voilà. On est d'accord. Donc, l'autorité suprême de la République démocratique du Congo, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Étant donné que Antoine Tshisekedi, c'est un homme de paix, c'est un homme pacifique, c'est un homme d'ouverture, car nous avons vu, depuis qu'il est à la tête de notre pays, nous avons vu combien il a démontré sur le plan diplomatique. Et c'est un homme sur qui les Congolais peuvent compter. Notre pays vient d'un chemin très compliqué. Nous avons passé des étapes très difficiles pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Il est vrai que Kabila est l'ensemble de son organisation, de FCC, eh bien, ils ont voulu garder le pouvoir. Mais Dieu a fait le contraire. Car notre Dieu, il est le Dieu qui répond à l'attente de la population du peuple et non à l'attente des politiciens. Ou des individus. Ou des individus. Nous ne pouvons pas aujourd'hui garantir, dire que aujourd'hui concrètement, vu la situation, nous devons simplement prier Dieu. Parce que nous savons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, la majorité c'est FCC, c'est Kabila. Alors nous demandons simplement en tant que Congolais que les choses puissent être claires. Car celui qui est à la tête du pays, c'est Félix Tshisekedi. Et nous devons savoir que celui qui décide, qui prend des décisions maintenant, celui que la Constitution donne la prérogative, c'est Antoine Tshisekedi. Donc FCC doivent accepter tout ce que le président leur dira. Ils doivent accepter et ils doivent travailler en harmonie, conformément à la Constitution. Ils doivent travailler pour l'intérêt suprême du peuple congolais. Et nous croyons par la foi, si FCC continue à brader leurs intérêts plus que les intérêts du peuple congolais, et le pays risquera encore de sombrer dans un chaos, ce que nous ne souhaitons pas. Parce que le Congo aujourd'hui doit démontrer au monde que nous avons atteint une maturité politique. Et cette maturité politique, c'est le fait que FCC va travailler avec l'opposition et cela va engendrer, va amener cette maturité à pouvoir avancer. Parce que notre pays, tous les politiciens doivent savoir que le pouvoir revient au peuple. Et c'est le peuple qui décide aujourd'hui
le Soudan, le dictateur du Soudan, Omar Bachir, il vient d'être arrêté parce qu'il n'a pas voulu laisser le pouvoir. Et si M. Kabila continuait jusqu'aujourd'hui au pouvoir, il serait déjà arrêté. Mais la sagesse a été avancée. Kabila a voulu simplement donner le pouvoir à son frère pour que les choses se passent dans une atmosphère de paix. Et nous devons nous réjouir, Congolais, que Dieu aide le président Félix à pouvoir former un bon gouvernement. Un gouvernement qui va pouvoir conduire la République démocratique du Congo et va pouvoir faire des réformes sur le plan constitutionnel, sur le plan de l'État, dans tous les domaines. Au niveau de l'armée, il faut qu'il y ait des réformes efficaces du nouveau pouvoir afin que le règne de l'ancien pouvoir puisse disparaître. Mais ce qui est vrai, c'est que les deux doivent travailler ensemble. Nous demandons surtout la paix, nous demandons l'harmonie, nous demandons l'humilité. Donc voilà ce que je voulais ajouter sur la situation actuelle du Congo. Et nous félicitons déjà le président Félix Antoine Tshisekedi pour les 100 jours, pour les travaux qui se passent au Congo, à Kinshasa, à Lubumbashi, au Bas-Congo, à Mbujimaï, partout. Nous félicitons le président de la République pour l'initiative qu'il a entreprise afin de pouvoir rehausser et permettre que la vie des Congolais soit vraiment une vie assez quand même, assez normale, si l'on peut dire, car les Congolais souffrent dans le monde et c'est l'un des peuples les plus pauvres, avec véritablement un taux très très faible, n'est-ce pas, de pourcentage. Donc nous prions Dieu, que Dieu nous aide afin que ce pays soit remonté. Merci beaucoup, merci. Togomi Nabiso Nasuka, apôtre Ludovic Ranjabo. Toute l'équipe de Kouli Media TV, ainsi que maman Françoise Oyebi personnellement, bazo remercie Mingi na ndenge pour accepter l'invitation à Biso. Et puis ndenge panzi moi nteke oyo na kombo ya église na yo nanu et puis à kombo ya bandimebele. Amen. En tout cas, chers amis, merci encore d'avoir suivi notre émission. Aujourd'hui, nous avons reçu l'imminent apôtre Ludovic Ranjabo et à très bientôt et prochainement. Kouli Media TV, toujours suivez. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà. Prenons ta portion. C'est bon.